Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo pona ko partager makambo oyo Nzambe atie na partager yango lelo na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai pe na bandeko nyonso oyo bokolanda nga na video oyo. Yangwana avant tokende na kosala video oyo na lobela makambo na koloba na video oyo na kosenga na bandeko nyonso tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso na video oyo tobondeli. Nzambe papa biso na lola mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masia kolo topesi yo merci pona nyonso pona souffle de vie, merci pona santé, merci pona nyonso ozosala na bomoi na biso tozomona no tomona te papa topesi yo merci. Kolo talanga mwana o papa na liboso na pona kobondela pona video o nazosala papa video o nazosala pona bandeko na nga nyonso bakolanda video o kolo tobeleli o Saint-Esprit za na nga papa za na nga na ona koloba na video oyo papa yonde loba po ete bana na oba yoka pe Saint-Esprit fongola mayela bana na po ete ba comprendre ni oyo lobeli biso na video o papa na o nyonso yo koloba na video o papa bana na ba comprendre bazwa quelque chose na video o kolo na pambolo na komisio na netoli o papa na pesi nyonso na maboko na yo na komba tata mwana pe molimo santu nde na bondeli bongo amen. Bandeko na ngai nde kaka na lobi ngai mama Deline na ba o nyonso bokolanda nga mba liboso ngai mama Deline na partageaka ba video oyo eza makambo oyo eza spirituel. Makambo eza spirituel yangwana nde to partageaka awa na Adeline TV. To partageaka makambo eza spirituel. Donc makambo eza spirituel muto ako comprendre yango il faut akota pe na niveau spiritualité pour a comprendre yango. Faut azala mutu oyo Saint-Esprit aza vraiment kosala kati na ye akososolisa ye makambo oyo nga nazo koloba na ba video oyo. Po soki oso etufa na o Saint-Esprit pour comprendre eza pasi. Donc faut okota na mabondeli makasi po ete Saint-Esprit abanda kososolisa o makambo oyo tolobelaka na video na chaîne oyo ya Adeline TV eza makambo spirituel yangwana to partageaka na chaîne oyo. Donc oyo osabone mbala liboso olandanga sabone po ete oyoka ba makambo oyo to partageaka na chaîne oyo. Nzambe azala na bino ba bo sabone sika Nzambe amona bino boza jamais déçu. Na pesi merci na bandeko nyonso o botiaka ba commentaire na ba video Nzambe amona bino po ba commentaire na bino nazo ko apprendre pe na nzela ba commentaire na bino pe nazozwa pe yanga pe pa na nga. Merci na bandeko nyonso o bozo aimer ba video Nzambe amona bino bandeko nyonso bozo tindela ngai ba audio na bino bani Nzambe amona bino. Nzambe amona bandeko o bozotia ba verset biblique Nzambe amona bino ba verset biblique na mona ki pe susu na tanga ki en tout cas wow Nzambe apambola bino bandeko bozotia ba verset biblique Nzambe amona bino ba verset biblique musukutu na zwaki na video oyo wane uto leka otolobele likambo o makambo moko ya makambo o Nzambe akosala na royaume Congo. Ba verset biblique ba otiaki ba verset biblique na Nzambe amona bino po na zwi yango kutu na video moko na preparaka na kosala na zwi ba verset wana donc te Nzambe amona bino ndeko o otiaki ba verset biblique wana do yo moko miyebi déjà ke nazoloba na yo. Je crois ndeko kombo expérience to na mai boza ebele botiaki pe ba verset biblique kuna Nzambe amona bino na bosani kombo ya bandeko wana o botiaki ba verset biblique Nzambe amona bino me naza na mona kiango Nzambe amona bino pi na tanga kiango. En tout cas soki na pesi na lobale nyonso soki na pesi likambo moko eko yebi verset biblique moko tia yango ko sunga na ngana bandeko mosusu o bazolanda na tia yango wana en tout cas poto yeba ke Nzambe na biso akoka na nyonso. Nzambe apambola bino vraiment na sepeli makasi
komona ba commentaire na bino nzamba mona bino bolimbisi pona video oyo utaki kolekana na tsaka nkutu numéro 1 alobaki ke na kosala sous video musu mele na sisa ki video na santa ki fatigué makasi do ba video ezala ta musu ko sali video moko kaka o se sentir lokwa vide moko kati na yo donc pour ça la sous deuxième vidéo mona ozo kokate donc na force raté so na sali bon na mon ki na force raté na tika kana bondeli nanga na tiki na bondela lisusu donc nzambe azana bino ya mwana na lobaki ke tamsu na ko promettre no lobi na sa vidéo mais lobi yango eza ya nzambe to yebite lobi on contre tani ne koya ya on a ça l'effort na promettre ka lisusu te na sala effort papa dialo banana prometaka te na sala kaka bon en tout cas na sala effort nango mais le nga na prometaka na za sûr que na osala mais chance kutu na ona pe na ba itam supe na osala te donc nzamba mona bino nzamba ebolimbisa nga vraiment bolimbisi makasi video ona ngana sala wana yango kaka nazo sala siko awa ona ngana sala na tango deuxième yango kana osala awa na ningaki tolobela mwa muke lisusu likambo ya bandoto tolobela mwa muke likambo ya bandoto oyo tolotaka bandeko na nga bandoto eza important makasi na vie ya mutu bandoto eza important to negishaka bandoto te malgré bandoto musu tolotaka ezaka na mpe ba penser na biso oyebi ke penser ya mutu penser na yo ekolotisa ope ndoto ekolotisa ope ndoto bandoto mususu ezaka nango vraiment eza nango normal nga bandoto mususu naza na loti kuna la nga o ndoto no na tiki na ozomona na bwakisi na nga yango na omona ngo ezanga mutu na makolo oui tolota pe bandoto mususu ezanga mutu na makolo mais bandoto mingi to negishaka te moko moni yango ezanga mutu na makolo mais bondela kaka nzambe soki eza na langage moko na ndoto oyo lotisi nga ngande na comprendre ngo te papa limbisanga loba na nga su na forme mususu ye moko ayebi ndenge akosala na yo do bandoto misusu eza bandoto la majorité bandoto na biso to negishaka yango te surtout bandoto oyo se repetaka vraiment eza na langage moko oyo ezoloba na ona ndoto wana yango moni tozolobela bandoto oyo se repetaka na vie ya bato Bible lobi na biso so totangi na Job 33 14 elobi na biso ke nzambe na biso alobelaka biso na ba voix ebele alobelaka biso na ba façon ebele mais biso nde batu to comprenaka te so otangi na Job 33:14 elobi na biso bongo do elingi koloba ke nzambe akoki koloba na yo na basigne na nzelaka ya signe moko moni boye nzambe alobi na yo nzambe akoloba na yo na ndoto nzambe akoloba na yo na litoi akoloba na yo à travers mutu musu azobeta lisolo na ye me nzambe alobeli yo ozomona do nzambe alobelaka biso na bafaso ebele me biso nde batu tokompranaka na biso te ke nzambe azoloba na biso yango wana balobi na biso na Job 33:14 botanga ngo yango na moko ya banzela oyo nzambe alobelaka biso eza bandoto yango nde tozolobela na video oyo eza bandoto oyo tolotaka siko na video oyo tolobela bandoto oyo ese repetaka siko bandoto mingi oyo ese repetaka ezalaka mingi bandoto oyo monake po kaka tosolola mamba bandoto te so eza pe tosolola mamba bandoto oyoka mpenza ke oyo pe nga mpe periode mo nalotaka ngo nga mpe periode moko nalotaki nga mpe mikolo nazolota ngo tosolola te nayebi te bene na biso oyo kati na bonzambe soki bayebi mamba bandoto to bayebi mamba bandoto te pourquoi explika biso mamba bandoto te nayebi te pourquoi me nga nzambe asali ngolu nakomi koexplike na moke oyo nazokomprendre na bandi koexplike yango na moke oyo nazokomprendre na bandi koexplike yango oyo nga nazokomprendre bino pe bandeko oyo boolanda nga soki pe bocomprendre pe sur plus par rapport na oyo nga na comprendre lisusu botia na commentaire wana ekosunga pe na bandeko mosusu donc tonegishaka bandoto te oyo ese repetaka bandoto mingi ezali tolota yango bato ebele bandoto mosusu eza yo moko olota me bandoto mingi eza oyo kuna lotango oyo pe okokutanaka na mutu pe alota ndoto lokola yo tala le nga nalobeli makambo ya klasi
na mona ki loko ata mususu bato ebele te balota yango na yebaki ke eza na bato balota yango mpo ezaka ate mambo nzambe asala apa na nga asala aka apa na nga moko jamais asala yango mpa bato ebele asala yango mpa bato ebele ngaka mpo na monaka yango na makambo ezoleka na spiritualité nazokomprendre yango nazomona yango c'est ça nayebi te pourquoi nzambe asala nga bongo namona yango yango mona oloba mais eza na bato mosusu mpe bamona yango te baokomprendre yango mpe te eza mpe na bato mosusu balotaka eza mpe na makambo mosusu bamonaka mpe lokola yanga mpe naomona mais nga siko nzambe asali mpe ngolu ke naleka liboso na bino na banda koloba na bino yango wana tozopartage makambo yango donc bandoto oyo tolobela eza bandoto oyo eserepetaka nayebi ke eza na bato ebele balota bandoto oyo naolobela lelo eza misu mpe nga mpe nalota misu mpe nga mpe nalota na nga te me mutu moko abenga nga abetelanga ke ta naolota ndoto boye nalota ndoto boye na nguya molimo santu kaka na aide ya molimo santu mwa nazo expliquer ke en tout cas nzambe asanga mwa likabo wana ya kokomprendre mwa moke bandoto oyo mutu azolota ya kokomprendre yango mwa moke bandoto yango mwa mutu ta mosusu atuninga nauti ndoto mo boye mona na ndenge kapasité na nga omwa na expliquer ta mosusu kutu lenga nazo expliquer nazo comprendre te ndenge nini nazo ko expliquer pe ndoto wana nga pe na apprendre lisusu kaka na ndenge oyo ya tuni ndenge nga pe na expliquer nga su na apprendre quelque chose kati wana donc ezaka saint esprit ndenge asalaka bandeko na ngai yango wana vraiment tokende na oyo na bongisi po tosolola yango lelo po tolobela likambo bandoto oyo après na batoleka na makambo mosusu toloba na bavideo mosusu mais basija bandoto oyo ebandaka kozonga so nzambe apesi su bandoto mosusu oyo toraisonne su tokoki kolobela ubie bato baposele bakestion nango bandoto yango namoni yango eye mwa mingi tokolobela yango tozokende nanu na ndoto oyo nalobaki na video oyo avant dernière video oyo tolobela likambo bandoto naina lobake ezali na ndoto oyo nga nalobaki ke na banda kolota ndoto na tangaka nde na expliquaki makambo oyo nakomona na classe wana nde bapaster bandolo banangi eza molimo freinage boye donc ndenge ngale nayaki komona ngo na comprendre ke eza na molimo freinage te ndoto wana ezalaka eloko ya bien après pe bane na nde na ekomona su awa nde na ebetela bino cousine wana ye pe akoti klasi na mambo elekai na klasi wana na lelo pe oyo nde nakoma komona su bamakambo su ya baklasi ya banini ebele mosusu kutu klasi to mwaka réunion moko boye bofandi réunion moko bazokoensegne bino makambo ebele oyo nalobaki ke misuku tokolobela te surtout makambo oyo ya Congo nde na explikaki do makambo ya baklasi siko eza na bato ebele balobi ke nga pe nalota ka gloire à Dieu na sepele mama kasi mais eza na bato mosusu bayebisinga mama Deline klasi oyo bande kolota olobi bien ke okomprendre ke onzaki ya bien mais baklasi mosusu oyo bato balotaka eza pe baforme ebele ndeko mosusu alobi na nga bi mama Deline nga so naloti klasi ezalaka seke likambo moko eprege moko nazoleka nango mikolo wana siko na échoué na classe pe na olota na zuite donc yango na to comprendre omoni soki nzambe apesa biso mayele to comprendre ndoto na nga na lotaka elakisaka boye donc wana siko na ndoto oyo ya classe mutu na mutu ako comprendre ke nga classe oyo nga na lotaka na moni eza boye ndeti se wana bi mama Deline nga so na loti ndoto nazotanga na classe na échoué yeba ke épreuve moko na leki nango na boye na échoué pe ozomona na échoué soki naloti ndoto ke na zwi na classe seke épreuve moko nazoleka nango pe boye na kozwa ozomona na kozwa na koresi nango na kolonga donc ye akomprendre makambo ya classe na façon na ye wana donc gloire à Dieu mususu alobi ke mama Deline nga na landa témoignage mutu alobi ke bato oyo bazala na kindoki ya conscient batangisaka pe bango bazopesa bango pe baku ya kindoki ya conscient lokola kaka monguna satana akopiaka kaka oyo nzambe na biso asalaka donc c'est possible ye pe asala yango apesa bato babengani baformation baku baklasi oyo eza ke mpona bango
sango po ba yekola ndenga ko sala batu mabe ndenga ko détruire batu ndenga ko sala soki ndeni nango wana bango na kuna na ngambu na ye ba classe wana pe ezali ndenge batu ba yebisinga nga lokwa na experimenta ngo te na yebi te ke munguna satana pe apesa batu na ye ba classe atangisaka pe batu na ye nga na yebaki na ngai yango te yango wana na mokuse na koki koloba mpona makambo ya baklasi soki olota ndoto oza na klasi bondela nzambe loba nzambe ndoto oyo nalotaka ya klasi soki eza malamu ke yo moto ozotangisa nga mpona eloko moko makambo moko songolo nga nasala na mokili oyo zwa lokumu ekontinue mais soki eza kindoki conscient soki eza freinage soki eza mabe na telemeli yango donc telemela yango donc bondela bongo donc soki eza ya malamu nzambe akontinue kosala soki eza ya mabe ya kindoki conscient bamosusu babinanga ke ezalaka pe ya kindoki conscient ezalaka pe boye donc eza na baforme ebele donc nyonso kaka wana eza mutu azolota ke aza na classe nga o nga na ndolota ke na classe le na telemelaki yango nde nzambe aki kolakisa nga ke classe wana ezalaki ya bien na experimenta yango ti lelo na experimenta mambo ba classe mambo ba cours makambo ya nini na experimenta yango na mona yango na lota yango na nga moko na batu mosusu antuka na lota yango ezalaka eloko ya bien donc mpona batu mosusu oyo balota ndeti ndeko mosusu alobi na nga ata 2 ou 3 personnes bayebisinga ke alotaka ndoto aza na classe mais ye na professeur na bayokanaka te abi toyokanaka te professeur mobimba kanda donc toyokanaka te donc eza biloko mo fo kobondela vraiment nayebi te soki eza mpenza ke ndoto ya classe wana eza lokola oyo nga nalobaki na ndimi te ke maître na bino ozala kanda na ndimi te ke akozala kanda boyokanaka te na ye na ndimi te ke kozala bongo de wana il faut kobondela koyebisa nzambe soki eza ya bien bato mosusu balobi ke ya lota ndoto aza na classe me azozwa te wana ekozala bien ozolota ndoto ke oza na classe me ozolinga kutu na yebisaki bino te na yebisaki bino ke nazwaki te na question batuna ye nga nazwaki na nga te bato nyonso bazwi ekomi na tour na nga na répondre nazwaki te ozokomprendre nazwaki te lokolo ele naloba ke yesu aza liziba mai na bomoi nga na bika yesu aza mai na bomoi nazwaki pe te yango wana esalaki ke cour na biso ebandaki nango donc ozwa te elingi eloba te ke eza mabe kozwa te elingi eloba kaka ke kola lisusu nzambe aza na mposa okola lisusu mpo okoma na niveau oyo ye alingi yo okoma donc mpona makambo ya baklasse je crois ke bocomprendre ngai donc mutu nyonso alobaka te ke klasse oyo ngai nalotaka eza ya bien mama deli nalobi yango examine sikoyo klasse na olotaka makambo nini oyo omonaka na klasse wana nga klasse wana nanda olota liboso nanda oyebana nga te makambo nini totangaka na klasse wana nanda oyebana te nalotaka ya klasse après le na bondele mpona onde nzambe asalaki ngolu na mona mpona yeba ke classe ezalaka nango eloka bien classe oyo nalotaka eza eloka bien après wana mpe nanda oyeba su te manini toanda otanga na classe wana lelo nde sikoyo après sikoyo oyo nakoma koyeba soki tozwi soki wana kutu na olobango te na bai wana na oloba te eza maa mosusu donc yango nazoloba ke yango nalobaki bongo nzambe azwa lokumu toleki na likambo mosusu oyo nalobaki ke na donc video oyo eza ya bandoto me nazo répondre na ba question ya bato nde nalobaki ke bato boza na ba question bopozaka to banda nando sa video mosusu kaka na répondre ba question nando sangisa pa ba question nyonso oyo ezaka na olobela bandoto po naza na mo makambo moke oyo naza na posa bino bana nzambe boyeba ya makambo bandoto oyo ona olobela mais misude to bando sala pona ko répondre na ba question e bando za ba question nyonso eza ya déprimer za nini muta ko poser toko répondre na ko répondre à na vidéo po et ça la paie bien donc nzambe aza na biso e bando za pe ka ndeti elo molo kwa ka pe ya partage donc nga na ko répondre pe bo mutu pe so aza na idée akomi wana soki na zui pe ba idée na mbasima pe na kokotisa ngo lisusu donc ekosunga biso makasi bandeko mosusu batuni mama Delini nde olobi place moko wana na video wana ke eza mutu olota ndoto obungi na zamba seke obimaki na prison moko boye bandeko mosusu batuni ngai
komeli batindenga audio ndenge nini mutu fa bunga na zamba ye mutu abimi na prison abunga na zamba. Ok, bandoto yango bato ebele balobi ke balota yango ke abungi na zamba azoluka esika ya kobimela. Do bandoto wana nga nayebeli yango ndenge nini na opesa bino exemple moko nayebeli yango moko ya ba exemple nango wana mpona kota kaka nango te nalobela yango kaka te makasi wana po tokenda ma mosusu. Donc moko ka ya exemple wana na opesa ezalaka periode moko boye nzambe atalisaki nga cousine na nga moko azalaki na esprit de mort. Cousine na nga nazalaki na esprit de mort falaki nabondela mpona ye moko mpe andolota basekei andolota bandota mabe abengaki nga bino azolota basekei naolota boboye nga mpe nakome kobondela mpona ye elekaki nango periode wana. Apres moko mosusu boye nabondela nalala boye nakenda na cimetière nakebo nakomi boye na cimetière nga binzambe na nga naye kosala nini na cimetière nzambe na nga na cimetière boye nga naesala nini nzambe nabandi kotala cimetière mpenza nde tomona cimetière boye mbala mo siko namoni nga siko nazokoobserve kaka makambo naosala nde nayisaka bino ke le biso tolalaka biso tolali na nzoto na elali esprit na yo mpe ezwi mpe force esprit na biso etravayaka esprit na biso etravayaka na makambo oyo nzambe ye moko alingaka ke yo esprit na yo etravaye nango ndenge bandoki bazalaka ke lere alali ake kosa esprit na ye ezotravaye na kende kodetruire koboma bato kosala mabe. Mais biso bana na nzambe esprit na biso etravayaka ya kokende kodelivre bato kokende ko mission moko nzambe akotia yo osala. Donc nzambe muta otia oke kosala mission wana. Donc nzambe atravayaka pe na besprit na biso na oyebisa bino bandeko na nga nzambe atravaya na besprit na biso atravayaka na besprit na biso ozomona ndenge atravayaka na baange atravayaka na baange na ndenge na bango atravayaka pe na biso bato toza na bomoi bolere oyo ozobondela na yo nzambe akotravaye na yo bandeko na nga namonaka makambo ebele oyo tozolobela na bavideo oyo. Dole na komaki na cimetière wana na bande koyeba te na bandi obanga nga binzambe na nga nesa ni na cimetière nga pena na ebima na cimetière ndenge nini nde après sikoyo mbamona nga siko nazokoobserve ka makambo oyo nga nzoto na nge ezosala namona ka na banjoki ndeti na okende ya kobatama na kina batami nga ondiki na filme ya bolikambo nini nga nzambe na ngai kosala nini awa nzambe nazolobaka bongo me nazomona nazoke nazobatama na obatama apres mba moko na ekomona nakomi place moka na kati ya cimetière nazokota pla na kati ya cimetière bandeko na ngai mba mona bato bagarde mo bazalaki 4 mibale koto batelemi mibale oyo akoto mosusu aotala bo mosusu aotala bo mibale akoto mosusu aotala doki engelobake donc tous les 4 coins boye donc esika muta koyiko yaba komona yo siko nga siko nazoluka nakende siko na tombe moko ezalaki wana kabi nzambe na siko tomba ngo nga na olinga nakende bango nde bazosurveille yango kabi nzambe nango makambo nini nga na yesu kosala na cimetière papa nazobaka bomba mona nga na bandi kokenda ndoki na komi place mona batami ale garde moko wana bandi kosola na moninga ne mosusu azalaki wana le kaka pesi mokongo basola nga na ye wana ti liboso ya tombe wana naye kokuta na liboso ya tombe wana naye kokuta cousine na nga wana bakanga ye basinga boye balinga na tombo wana balinga omoni tombo nde ezalaka nini nango likolo wana batie sikwana balinga ye basinga bakanga ye na nini na monoko boye lena tali bo ona bingi na kumbulinga bi oyo oza awa lobi motoko nazomba moko ale maboko na nga na bandi kokata basinga nga mona oyo yo maboko yango ekomi bambeli toni ezokata maboko na nga bande ko ekati basingana na zwa ye malembe na pumbwa na ye le na pumbwa na ye nakenda ngo mbangu le na pumbwa na ye mbala mona bandi kokima bamu bango batala boye ngaso matoi nange fungwamaki makasi nazoyoka bango esika batika nde bazoloba mbala mosi ko bandi koloba azati seki mutu moko ayibi tomemi ngambo bakopini biso mutu batiaki biso tokengela aza lisu te seke mutu moko ayi koyibe batala bo babi tala mutu moko ayibi ye wana azokima na ye tolanda babandi kolanda balandi
babandi kolanda biso wana oh nga pe nazokima bango pe bazolia bazoya siko namonaki cousine na nga azalaki kilo makasi nazokoka kokima makasi na ye te nde nazomona bango le bazoya tozalaki na bango direction moko naoloba nzambe nazala likolo na bango bazala na se me nazokoka kozala likolo na bango te toaka direction moko namonaki eza danger mpo na ngai na ye na bandi koyebisa nga nalobi l'essentiel nalongoli yo place bakangaki yo mpo baboma yo mpo nde batielaki yo dans quelques jours balingi baboma yo nalongoli yo deja kuna mpo baboma yo te me ndenge boza mpe kilo na okoka kokima na yo te nazo depose quelque part na zamba me bango nalingi te bamona le na kodepose yo na senditi na kati sibo na batem na sima nzete moko pa bango balekani na kitisi na zamba na zamba bango bazokende nga na bina bimisi yo l'essentiel na bimisi yo place balingi baboma yo na maboko ya bato balingi baboma yo ale mbala moko ale pa nga na mati na bandi koyoka bango na musika wapi bango baza sute na kebi mesko musika kuna le bamoni nga babi bango wana babandi kolanda aile bakomi pembeni bamoni ke nazalaki nga moko mbamo balobi ke aza na ye moko atiki mutu na biso tozonga toke koluka eseke atiki bakota zamba mususu abi zamba pe za munene ese tokomona ye mususu abi o penda tomemi ngambu donc nazoyoka conversation na bango nde esika na yaki kosusumuka boye ozomona esika siko na komprenaki ke aza na zamba na benga pe na yebise fo bondela makasi tala boy mais na ko comprendre siko ke nzambe akangoli ye na esprit de mort akangoli ye na ndenge balingaki baboma ye donc aza na zamba donc yango moni siko na lobaki ke eza na bato mususu bazalaka batelengana na zamba eza bato mususu batelengana na zamba po eza ndeni okozala po ba prison spirituelle ezali misusu ya na se ya mai bakanga bato na se ya mai kuna misusu eza na se ya mai me na se lisusu nga nazalaka na prison na se wana na obetango un jour donc misusu baza bakanga bango na basimetiere ndeti oyo namonaka wana na yebisi na cousine nanga bakanga ye na simetiere musu bakanga bango na bazamba bakangi na zamba me na kaji moko boye bakangi na kaji lokola nyama mo boye na kati ya kaji wana donc misusu donc eza na ba prison spirituelle ebele misusu eza na ba sous-sol na basama banga bakanga bato ebele na mona na basea mo bakanga bato ebele donc bakanga bato baza na ba place o bango bakanga bato misusu kutu bakanga bango na banzete ozomona kaka nzete moko boye ka na quartier boye nzoka bakanga penda mutu na kati ya nzete wana do bakanga wana do nde bakangi obongo bango mo bayebi likambo bakosala na yo na kolobela ngo le na kolobela makambo na mona na prison spirituelle o nga nazalaka makambo ebandaki kosala makuna ange moko kaka kozwanga ndenge tosola na ange wana makambo ebele na oloba mokona kosala video wana nde sikoyo esika naki komona eza na bato bakoki kokanga yo ta mosusu na kaji bakoki kokanga yo quelque part oto na prison moko boye à l'après okoki kokima na yo ezodépendre peut-être na mabondeli oyo ozobondela ou bien mutu moko mosali na nzambe moko abondelaki mpo na yo lere abondeli mpo na yo nde okangolami place ozalaki wana nde sika esprit na ezaki akokangama okangolami obimi okokima pe soki ozokontinue mabondeli makasi okimi pe ti obimi pe boye ozongi pe esika nzoto na yo ezali nalobi bien okozonga place nzoto na yo ezali oza libéré na prison spirituelle wana na koexplika le na kolobela makambo ange wana alobaka nanga na nini wana donc yango na expliquer ke yango na yebi ke bato mosusu babunga na bazamba ole babimisaki ye na zamba wana eza na bato mosusu pe na esprit na ye aza na pota na elongi na mona pe mutu ana pota vraiment na elongi donc bakata ye pota na elongi donc esprit na ye ezalaka na pota donc eza babiloko oyo eza spirituel bon wana nasi bocomprendre nde nalobi naina yapesi exemple pona cousine na nga wana donc nga sikoyo le nazongai nakoma sikoyo kobondela mpona ye nayebaki ke ndenge azalaka wana
ame na ye ezalaka na zamba atikala na zamba kuna na banda toujours kaka kobondela nzambe kangola ye abima na zamba wana abima nayebi te soki ezalaki kaka nga sumu nakendaki kobimise kuna ye nayebi te ndenge ekokaki kosalama mpe ntango mosusu ye moka na mabondeli na ye nayebi te soki ekokaki kosalama mpe na ndenge mosusu mpo eleka deja mwa bane le makambo wana mpe esalamaka mais l'essentiel ke nasepelaki ke akokufa lisusu te na moma na mpo esika ye aza na zamba wana bato wana na ndimaki te ke bakoki komona ye ozomona akoki komona ye okozala mpe sikoyo na zamba wana ndeka ozoyengayengana okute nsu na baesprit mosusu wana eza mambo eleka na spirituel te yango wana na opesa conseil na bandeko nyonso boolanda nga fo kobondelaka makasi kotambola na obanga nzambe obondelaka mpo esprit na yo ezala na etat ya kitoko esprit na yo ezala bien ame na yo ezala bien ozomona mpo levi obondela makasi ame na yo eza libre oyo nde moto banda sikoyo nzambe akoki mpe koitilizaka yo mpona kolibere bato mosusu oyo baza ya kokangama ozomona nzambe asalaka yango bandeko na ngai nzambe asalaka yango bon wana nasike bocomprendre place wana nalobi toke na likamsu na koki koloba na video oyo toolobela bandoto oyo bato balotaka oyo eserepetaka ndoto oyo moto olotaka eserepetaka oyo mpe moto mosusu mpe akoolota onga na koolota moto mosusu akoolota nazolobela soki elingi elakisa nini na oyo nga na comprana ke ndenge ekoki kolakisa yango wana nazoloba boye donc olotaka obungi na zamba bondela makasi mpo okobima un jour soki obimaka te seke ozobondela bien te yango ozobima te toke na bandoto mosusu oyo moto alotaka obien okoki kolota ndoto ke okolota ndoto ozosala question nazwaki yango ndeko moko atunaki nayebi te soki na whatsapp na nga bien na nini atuni mama Deline nga nalotaka ndoto nazosala mosala me ekomi ntango bafuta nga bazofuta ngai te bandeko na nga mpe na banda kolota ndoto wana nga mpe na nda kolota ndoto wana nazosala mosala ekomi na temps bafuta ngai bafuti ngai te na bandaki kolota ndoto wana na bandaki kolota ndoto wana ezalaki ndeni periode nini na nda kolota ndoto wana donc periode wana avant nakende explication nango pourquoi yo ozolota ndoto ozosala bazofuta yo te nga nde na comprendre yango ezalaki periode moko na ba 2013 na ba 2013 wana tobandaki koprepare voyage tokende Angola nde tobandaki kosomba biloko Angola tobandaki kokende mpona koteka biloko tozosomba biloko wana toza na Angleterre tokende Angola mpona koteka biloko na 2013 lesko tobandaki kosala tosala préparation ya voyage wana tozosomba biloko mpo toke koteka na Angola nde eye kosala ke na mokolo mosusu na wana tokomi deya na suka presque tosomba biloko mamona ye komona nalobi ke bandoto oyo moto akolota ke ozosala bazofuta yo te donc na 2013 wana nga nalota bandoto wana 2013 tobanda koprepare voyage tokende Angola koteka biloko après sikoyo naye kolota sikoyo ndoto na journée nango wana nde na bandaki koluka kosomba ka biloko ndeka ezala na osomba sikoyo biloko na internet biloko ya mike mike etikalaki nazokomande na internet moi mobimba ntina nazalaki libanda nazosanti kake nasambela ntina ozonga yango mona oloba leo mpe afu nasambela makasi mpo nazosanti Saint Esprit azoderange nga ke nasambela makasi donc lelo na obondela vraiment makasi nde nazongi na ndako wana nazokomande biloko na internet nazosanti ka nasambela ngabi naosambelaka mbambo nasisaka kokomande biloko oyo mpona le temps bajour ezoya so na bina tika wana komande elobi esala bien te après le naya kosisa kokomande biloko wana ale nakelala nde nakelala ntoka nazalaki tellement fatigué epe pusanaki na bondelika moke nalala bo na bandi kolota sikoyo camarade moko azwi ngai na ndoto sikoyo azwi nga azobenda nga suki
et puis ye moko ndenge akomaki akomi tala suki lokwa nde tomona apenda bandoki oyo batiaka na bafilme ana suki ya kabelo tala ebele panza ya milai et puis tala basili milai tala mino tala manzaka awa esala boye mpenza manzaka milai sikoyo loboko na ye moko akaninga na suki azobenda nga suki loboko na ye moko ezalaki na manzaka milai mpenza esala boye manzaka yango azwi yango azokotisa nga makasi na loboko na ye awa azokotisa nga nazogango node Jésus tika nga nobele na kombo na ye tika nga azotika nga te nazoganga manzaka ne wana esala boye azokotisa nga pasi moko na ndoto wana bandeko na nazoganga nom de Jésus osimba te azobenda nga ka obenda nga ntina ye kobaluka namoni place ni azomemanga na tinene mo ya molili sikoyo na monoko na ye azoloba boye lenga nazobenge na kombo na etikanga manzaka no ezoswanga manzaka no ezoswanga mbala moko alobi na nga yo nakotobolo maboko oyo wana manzaka ne ezokota nga pasa bi nazotobolo maboko oyo ezobanda ezosala mbongo na ngola ozoke kosala mbongo na ngola ekosimba te yango na otobolo maboko na bandi kogango no de Jésus ezosimba te nasala bo azomemanga kaka na tinel wana molili mbamule na tali place molili boye nzambe na nga sunganga akenge na nga na molili Seigneur kotika tele na bio nom de Jésus bamopu na ekolamuka kabi nzambe na nga nona nalali kutu pongi te nalota ndota boye ndenge nini mwana mwasi oyo na bondeli nango mpe ekoleka bandeko na nga malamu kutu so Saint-Esprit azotungisa bondela na yo mpona protection ole mwa mwasani alinga oya alinga kuta moto na ndako alinga kokota te ozomona me lokwa na bondelaki te si atoboli nga maboko donc makambo oyo ezalaka so esi basali yo mpo ozwa sikoyo ezosenga sikoyo délivrance nango ezalaka facile te faut sala basacrifice faut bondela makasi yo bandeko boolanda nga tobondelaka mpona protection na biso nzambe aprotege biso nzambe aprotege mpo soki te eza mabe makasi eza mabe makasi po so monguna satana détruit po kangola mesenga ba sacrifice makasi ba jeûne ba prière pona ko kangolama nde eyakosala siko bongo bandeko na ngai donc il est siko to ekokenda ngola na papa dide to vagin na papa dide nga na monaki mwa mosalera akosala nga makambo bongo na loboko mais papa dide to mona te mais le toke na ngola nde nzambe to bandi koteka biloko mbongo ezomonana te tosala boye dépense tosaki ebele mbongo oyo tokanga na maboko ezozala moke nde nzambe ayekolamusanga na butu moko abina nga lamuka lamusa mobali na o bozwa mai bobondela bosukula maboko na bino mpo maboko na bino monguna satana abebisi yango maboko na bino eza ya kobeba wana na kolobela yango le na olobela makambo ya bapratike na olobela yango le wana nde sikoyo en tout cas esalaki ke ngale wana na yebaki te nga na bi mai esala bato nini en tout cas tosalelaki yango te defomba tosalelaki yango te et puis période wana nde toyei kozonga Angleterre esika siko nakomaki kolota ndoto nazosala okende mosala bazofuta nga te naolota ndoto na kita mosusu kutu nalota ndoto mo nazwi kamba na tokeluka mosala towana besoin mbongo toke toluki mosala tobandi kosala leve tozosisa mosala bafuta biso mbongo baboyi kofuta biso patron aboyi kofuta biso mona bafuti biso te do bandota bonso ozolota ozosala bazofuta o te ezaka maboko na onde eza akotoboka do fo kobondela mpona maboko na yo eza akotoboka nde obandolota bandoto wana ke ozosala bazofuta o te defa nalota mpe mokolo mosusu nasali bafuti nga mbongo naoke na nzela bayibi nga mbongo yango miyibi bayibi nga saki natiaki mbongo bayibi yango donc ezalaka bongo donc oko maboko no eza kobeba ata ozosala na moi boye mbongo yango ekosala eloko te ozosala ata kutu mbongo yango okoteli yango likelemba lero ozolia likelemba wana ekosala eloko te ekende lokola mai omonaka lero yo ozala na mbongo te bato ya Kinshasa batelemaka te basenga ko bambongo mais leka yo ozozwa mbongo mo boye kuna oyo kuna telemi oyo kuna beli oyo kuna sali boye mutu boye akufi ekutanaka lero yo ozala na mbongo donc maboko eza akobeba si babebisa yo maboko obanda olota bajara ndoto abongo ke ozosala misuku te ezala lokola ozosala kaka na mosala oyo osalaka
nga na ndo lota ka nde na ndo sa na hôpital bongo na osala ka na hôpital bongo mais bafuti ngai te. Donc eza bajara bandoto moko ya bongo, donc ezali maboko na yo eza kobeba. Donc mbongo yo ozozwa na mosala okosalela yango eloko te. Mbongo ozozwa na mosala osalela yango eloko te. Yango yo ozolanda yango lota ndoto ozosala mosala moko boye bafuti yo te bondela. Seke mbongo oyo ozozwa na moi ebando kende lokola kaka mai boye. Donc babebisa deja maboko na yo po osimba mbongo te. Ato simbi mbongo osalela yango eloko ya malonga te oyo ekomonana na miso ya bato. Nasi bo comprendre wana toleki. Mususu okolota ndoto ozoke na nzela okuti basalite bakaka na nzela onyati kaka. Onyati yango donc eza pe mabe. Leo ozolota ndoto wana nga pe na bande kolota ndoto wana. Na lota ndoto wana periode wana sikoyo tozaki na 2013 o babebisanga maboko mwa mosana tanga manzaka na maboko. Toyoko koma na 2000 je crois 14 bien 15 2015 na 2015 na ke lisusu Angola na préparer voyage na kenda Angola wana 2015 na préparer voyage na kenda Angola ka kote kabilo ndenge ezalaki na préparer voyage na kenda Angola nazolota ndoto leka na zui décision ya osala voyage wana Angola kokete kabiloko mbala moko na bandi kolota ndoto na nazoke na nzela nazonyanyati kaka mwana lamuki ndini na loti ndoto deuxième fois na loti nga ndini nga na loti ndoto ke na oke na nzela na nyati kaka bande konanga soko zolota ndoto oke na nzela nyati kaka yeba ke likambo projet ngo sala esimba te. Yeba ke projet oyo zobongiso sala ekosimba te tika na yo ou bien kota mabondeli makasi pona projet wana. C'est que koko somoko eza na projet wana ekosimba te ekomela o mbongo o perdre mbongo na projet wana oyo ngo sala. Ezoko annoncer au message ke projet oyo ekosimba te. Na lota ndoto wana deux fois na 2015 avant na kenda Angola na lota kiango na yeba kite la kisi nini mais na kamwe kandeni na loti ndoto te na lota kwa oui des fois avant na kenda Angola na lota ndoto na do ezakara le yoto bon savoir jona ka mikwano loti yango soki na yali na connaissance na zaile lo na ngana kenda voyage on te ngana yeba ke voyage esimba te so na kota mabonde na tuna nzambe na kende to na kende te pourquoi na loti ndoto boy na nyati kaka na nzela ozomona. Donc ezake projet oyo zokisala ekosimba te na yebaki yango te. Après na ekokenda Angola bandeko na nga boyoka le na komi na Angola tokomi siko kuna elo nini akoleka na misekeli kutunga mwa avant na betela binango siko za komi kuna na kutinzai na petite sœur na ngai na bakamarade na ye en tout cas kitoko bayambinga na uti Angleterre kitoko na ina biloko akoteka vraiment kitoko bato bazoya kosomba biloko na lupango bato batondi bazosomba biloko ambiance ya kitoko bandeko na ngai tolala na ndoto na nsu na loti lisu na nyati lisu kaka do na nyati yango penda kuna komi kaka boye na lokolo nanga na nyati yango na lipapa tala ko lati neti kechi to sapato nyati siko kaka nde bino mo boyebi ka ndenge ezalaka doki na komi boye ndamona elamuka boye ndoto ngabi ndoto na loti yango lisusu boye ndenge nini avant na ya na ndo lotaka ndoto boye na loti yango lisusu mbala moko nga na bi na loba na yebisi siko tozali nga na leki na nga na camarade leki na nga tofandi boye nga siko eyeli nga na kantika ndoto ngo etenga mal à l'aise déjà banda na tongo leto la mko siko journée on a mal à l'aise na ndoto on a lota ki on kuna siko na loti yango sundeni na yebisi ba nga na bi buto leo na loti ndoto na nyati kaka na Angleterre na lota ki yango deux fois azu na loti yango bandeko na camarade leki na nga gabi abi eza poka nga na bi eza nini abi eza poka aokanga somo moko nga na bi tikobangisa nga bandeko poka ngo susu eza nini ngabi poka ngo eza nini abi na nga eza poka bango natali leki na nga na bi nini nango poka ngo susu nini nango yipa tali nga leki na nga pa tali nga bi ya deza mabe
kolota ndoto onyati kaka eza mabe eza molimo apoka ngana bi molimo apoka moso ingila tsani nzambe nanga namona ko série pona lotiango deux fois en Angleterre suna lotiango do sike makambo balobi ke eza poka wana eza solo si ofuna ye ba poka wana eza nini na bandi kotuna bango ba bebisi ko kuna bebisi lo ngabi Seigneur makambi na omona ngam na osambela makasi boye penza poka mosu eza molimo nini boyebisanga eza usutu na bo eza ka poka te eza ngala bi mais ngana yebi poka te eza na moni so pe na portugais na yebi te bo expliquer nga nde bando expliquer nga c'est non explication na bango eza lokwa ko za na malchance dona benga onka do malchance donc oza na malchance donc malchance ezolanda yo malchance ezolanda en tout cas lelo nde na comprendre ngo baza na raison bazalaki na raison po baloba na nga bongo lesko nga na yoki bongo na biza malchance ngana bi ya solo ilexi malchance boy na kati na ngai na zwaki quelque chose nga bi bato bakoza na raison pona lotongo defa kuna suna lotongo ngeloba nini wana le na komikasika nazo teka etala mbonga bisko malchance ngo ya nini bande ko ngam nazo teka mbongo eberebo bande ko nanga tala ba kwanza dollar ezate sala bo dollar emati pa te na changer na priorité na zela puisque ozo zela dollar ezomata puisque ozo zela dollar mbongo ozo za na wezo koma mukie mbongo ozo za na wezo koma mukie esika na ko comprendre que bana baso ba yebisaki ngeza poka donc il vous eza malchance eza nini donc omoni maboko onka loko ezaki akotoboka depuis 2013 na dulango délivrance te magi na obonde amena kotaki na modindo te ya kobongisa maboko na ngai na bongisaki on te ti 2015 elandinga ti 2015 et puis na temps wana sikoko banda 2013 ti 2015 na banda mwa kolota pe bandoto ke nazo ko travailler mais bazo futa ngai te nazo travailler mais ba futa ngai te ozomona ozo kangisa na boye ozo sala na ope bozo zwa pe mbongo bo kangisi pe mbongo mais mbongo ngo to kangisi lokola si ba lakelaki maboko na yo mbongo ko sala eloko te mbongo ngo fekende ko sila osu na ngola kuna ozomona do okoza lokoti na olikele mbobi lokwa na osimba mbongo te esa elote na kota likemba pona liambala moko mbongo mais soki maboko noka eza akobeba okoti na ope likembo ozopesa na ope mokolo kolia maka projet moko osangaje nango eza ya bien te siko langage ya nzambe ezalaki ke nga na lali na loti na nyati sali te ok fai na yeba ke mbongo ezokende nga nakota priye na yeba biloko wana te yango bandeko na oyebisa bino bokutana na makambo nga nakutanaki nango te ozomona nga nakutanaki nango te mpo ekutaki nga cher mpo nayebaki te bandoto nini nga na olota elakisi nini donc lelo oyo likambo ya ndoto ya koniata kaka ti lelo nalota yango leya nini nalota yango soki na koza tamsu mutu moko abengi nga kade tosala eloko moko tinda mbongo mo awa tosala yango boye tozongisa boye bon ok bona otinda mbongo wana leti kaka na ndimi ka na otinda mbongo le même jour so na lali na olota ndoto na nyati kaka le na olamukamba mo na ntongo na change idenga batetete kosala tosala mosu te longola nonganga na otiango te donc yeba ke eannonce nga ke eloko olingo osala ekosimba te ozomona donc faut ko comprendre ka bandoto olandi oloti ndoto ke okoti quelque part okoti na toilette moko boye ongosa toilette ongosa besoin na okota na toilette omoni salite obimi na salite wana yeba ke ozolinga kosangaje na eloko moko ya bien te ozolinga kosangaje na eloko moko ya bien te faut ko bondela makasi koyeba eloko nino na ina sala mikolo yo eloko nino na ina sala mikolo donc eza ya bien te ekosimba te ekomemanga na bien te eza ndengwana surtout ya konyata nga pe na lota vraiment wana pe na mona kango déjà ta mususu mona likamo boye ngo bimisela mbongo omona ndi totali boye oyoki solo boye yeba ke eloko moko ngo sala ke banango donc
bana nzambe nde bozolanda nga boye fo boyebaka periode oyo na olotaka ndoto oyo elaka likambo nini ezalaka periode wana nde okokomprendre ndoto na yo ezokoannonce yo nini. En tout cas toleki na wana. Mosusu okoki kolota ndoto ozosala diarrhée, okoti na toilette diarrhée ezalaka ba délivrance, diarrhée kosanza ezalaka délivrance. Donc ozo passer na délivrance moko boye, eza bien, mais soki ezaki olota moka le nyonso diarrhée na lotaka elekisi quelques semaines pour oloti ozosala diarrhée wane komi sérieux faut kokota mabondeli makasi ba jeune prière makasi ko bondela makasi seke oza na entourage na yo bazolisaka biloka bien te, soit spirituellement balisaka biloka bien te, lokolo ozobondela nde nzambe azobimisaka ngo ata na kosanza pe eza bongo. Soit faut ko bondela makasi soki ezo se répéter faut bondela makasi soit ozane loko moko batiao na kati siko yango nde nzamba sukolaka o siko faut ebima nyonso moko po ndoto wana etika yo po ezo se répéter po na nini seke soki ezake par hasard pe ezo wumela bapres ba 3 ans ba 2 ans simodoto mais so ozolota mingi bondela makasi po eza eloko moko eza délivrance. Mais pourquoi ezozala lere nyonso c'est que kaka bazotiaka kaka lere nyonso eloko ya mabe to ndenge nini il faut bondela kozala ekenge na biloko oyo ozolia kobondela mpona eloko nyonso avant olia kobondela makasi to ya mosusu bazoliso yango spirituellement ozolota ndoto ozolia na butu kolia na butu olota ndoto ozolia na butu ezali soit eza kindoki conscient soit ezaki ndoke conscient yango zolia na butu soit bazoliso biloko mabe na butu po étouffer yo étouffaka bazoliso biloko mabe na butu po ba étouffer yo bandoto na yo badon na yo makambo ebele po ba étouffer yo. Donc eza ndenge wana donc olia na butu eza mabe po bazoliso biloko ba ozoliaka na butu wana eza bien te po eko étouffer yo. Moi olotaka eza te, moi makambo ebele esalama eza te bazo ko étouffer biloko mosusu balisa pe na butu eza pona kopesa o malade po epesa o malade na nzoto oliaki na butu ale eke ko détruire yo ebebisi yo. Donc bandoto abongo fo ko bondelaka nango makasi bandoto kolia na butu eza mabe makasi mosusu eza ta mosusu kindoki conscient yango ozolia biloko mabe na butu fo bondela nango makasi. Ozolota ndoto ozokombola soit ndaku to ketala mutu moko obitira na kombola bino ndaku eza bien po ozosukola biloko asalite na ndaku soit tamuso ozokombola ndaku boye eza ozolongola biloko ozolongola mabe kati na yo. Donc eza bien kolota ki ozokombola ozosukola basani ozosukola bilamba donc eza bien makasi kolota bandoto ya bongo ozosukola bilamba ozosukola basani ozosukola boye eza bien na kota nelo monzamba oteki koloba na biso na retraite oteki kokota wana alobi na biso leto bande obondela ana leto obondela ana nde tozali na retraite na bande komona bilamba moko batrempe bilamba na kati ya mai batie bilamba na kati ya mai nde batie bilamba na kati ya mai wana batie mpe na kati ya mai boye mbala moko nzamba azoloba na nga bi ozomona bilamba oyo batie na mai nga na bi nzamba alobi na nga nga nalinga bana na nga te o basukola nalinga te bana na nga basukolaka bilamba na bango nyonso nga nalinga bongo te me bana na nga ebele bazaka basukola bilamba le nyonso nga nzambe nalingaka bana na ngai take care ya bilamba na bango soki elamba nezwi tashi alongola mbala moko donc leka elamba ezwi tashi olongoli ezwi tashi olongoli mbala moko nalingaka te bato basukolaka bilamba na bango le nyonso nga nzambe nasepelaka bongo te yango wana na bana nange ebele baza systeme akosukolaka bilamba nga nalingi bolongolaka nde batashi. Donc ngeloba ndenge to développaki yango na retraite tozalaki ngeki koloba to développaki yango ke
donc soki osali lisumu moko ndeti biso bana nzambe lisumu eza lokwa libaku kaka o biso tobetaka donc il est osali lisumu moko mbala moko reconnaître ke nasali mabe donc otache ta robe na yo mbala moko longola yango so osali mo eloko moko boye osanti ke boye mbala moko longola yango nyonso ozobonda kosenga nzambe bolimbisi komikitisa liboso na nzambe donc eza loko ozolongola tache na elamba na yo mais soki ndeti osali mabe moko tiki yango talaka tashi elamba so ezwi elamba pembe so ezwi tashi so olongoli yango mbala moko ekoki kolongwa mais soki otiki yango elali lobi nango lelo olongola ekolongwa lisusu te omoi ata mosusu puiske ela ezolala puiske ezotikala ayo so olinga nini otrempe yango na kati ya mai otrempe na kati ya mai apres onika yango mpo ezonga lisusu pembe ozomona me na temps wana sikoyo oyo ezokoma salite wana ezolongwa te tikoke kosukula yango wana donc yo sikoyo nzambe oyo alobaki na biso abiki efuta olongolaka batashi na bilamba na biso alingaka bana na ye baoyo balongolaka batashi na bilamba na bango me baoyo bazali nyonso asukulaka elamba le nyonso asukulaka elamba mabe donc lero ozosuka elamba na seke ekomaka osalite makasi mingi otikaka salite yango ekoma salite ozosukola yango ndenge todevrait pas qu'on a retraite wana yango wana na kotisi mpeka apobo na ndenge tozolobela likambo ya kosukola bilamba oloti ozosukula bilamba eza bien ozolongola basalite na vie na yo soit pe bilamba mosusu mpo kosukula nayebi te peut-être mpe kozala ya yo te nayebi te eza kaka bien osukula basani eza kaka bien donc eza eloko moko ya bien nzambe azwa lokumu donc je crois que bozo comprendre makambo oyo tozolobela mpona bandoto toke na bandoto mosusu mutu mosusu akoki kolota bambwa ozolota mbwa azolanda yo to bambwa bazolanda yo so ozolota mbwa moko azolanda yo mutu moko atelemi mpo abundisa yo so ozolota bambwa bazolanda yo bato moko batelemi groupe basali likita bapo babundisa yo donc fo otelema na mabonde eseke bitumba etelemeli yo kolota bambwa eza na deux sens bambwa mosusu okoki kolota bambwa oyo baprotejaka mbwa oyo azoprotege yo donc so oloti mbwa ofandi na oboye mbwa moko afandi pembeni na wana mbwa moko akimia azotalatala na eboye ya kimia azotalatala na eboye wana ezake ezolaki soki naza na protection donc naza na protection ya nzambe ozomona donc naza na protection donc mbwa naza ndeti mbwa oyo azokengela oso mutu mabe aninga ya akoatake mutu wana donc kolota mbwa eza na deux sens nde moko kolota lion okolota lion soki lion omoni aza méchant c'est que aza lion mabe soki lion wana aza bien gentil omona ke eza lion oyo ya bien ozomona donc eza ndenge wana ndeti tokotaka retraite moko papa didi amona donc groupa bato mpenza baye ebele mpona koya kobundisa biso baye place biso tozali na retraite wana baentoure biso mamo lion lere abima likolo wana o papa didi abitala lio abimika bango nyonso bakimi donc ozomona wana lion ya bien mais lion ya mabe mpe akoki kozala ok donc ndenge tolobi mpona mbwa ozolota mbwa mais ndeti na opesa exemple moko deni mikomona ute kolota ndoto moko eza moke molai na katango tozalaki place mo ndeti na salle d'attente moko na moni mwana mwasi moko nayebi nde na moni mwana mwasi wana nayebi naoluka napesa mbote na mosika boni oza bien mais ye azolinga kutu kokote akangi elongi nga mwasi akangi elongi ndeni ba moko mona aye kofanda pembeni nga nazalaki abandi osekisanga nga motema na bi o azalaki mosika nga na opesa mbote ya mosika aboyaki sikoyo aye pembeni na nga boye andi osekisanga nga mpe nakomi na koseka ne tomosola mamo mwana moko moke azosakana wana ayesinga wana aza mwana nga na bia bo mwana na yo mwana ngo ba moko aye pembeni na nga mpe nandi osekisekisa mwana na bandeko na nga soko ozolota mwana moke na ndoto okolota mwana moke abungi bazoluka ye nani nazwa ye na protege boye nzoka nde aza na ye mwana te demon mobimba na ndoto okoki kolota sikoyo mwana na moke aye pembeni na nga abandi kosakana na makolo na nga nayebi kaka mwana moke azosakana alongoli nga lipapa mosusu ase ndeti kolata ngo azosakana nango nobingika ye kozongisa lipapa na nga mwana ti abima na lipapa na nga libanda
ti leti ko mona bimina lipapa na amba moko nga so leto sisi fale to bima na ibise benga mwana okombo na ena ni benga ipo aya ko zomsela nga lipapa yimba mo mosa makomi ko seka azongi ne so kanda nga na bi so ni na omona nga mona ke landa lipapa na bima bo makolongulu poto na libanda mo na bima ezate nga bi nazo benga mwana nga ko zo lipapa na puisque na obenge mwana nga zo kima mo akima kenda kokota na lupango mo boy wana nesisko mo mosanga bilanda mo no kopesa ngani papa talanga na poto nana chote funa kitaka na poto nalanda mo mosonga pa akimi andi koseka ki akoti su na lupango wana bakangi lupango nga pe na yika na poto nga bi nga funa zo mapapa na nga le na komi wana boy bandeko na nga le na zo landa na bango bake bakoti na lupango wana bakangi lupango na mona mwa moka azoya kuna mbo azoya ndabi nzambe nanga mbo azoya ko atakinga nzambe na suka bi mbo sole akomi pembe nanga atelemi azotala siko lupango wana ngasko na ndotala ngabi nzambe nanga bamuna ke na lupango wana nazokengi dila bunga boyela nga lipapa na mbo azonga sima le mbo azonga sima asota wu akota na lupango wana na mukuse mbwa kendaki azulinga mapapa nanga mbwa ye na lipapa ana pa abwaki linga mapapa mbwa ke na zwa mapapa nanga na lamuka boye ndoto ozomona do wana sko mbwa oyo ayaki ko edenga pona nga moko na nga na koka kozwa mapapa nanga na te mbwa na yaki intervention a edaki nga do eza makambo eza spirituel na bandoto na kisole tolota bongo o comprendre ke nzambe asungi ngai doki eza ndenga do sozolota mbwa ya mabe do telema mbwa azolanda onga na lota yango bambwa mwa bazolandisa nga mbwa bambwa bazolanda nga mbango donc ngeli bake fona telema mikwa na mabonde bato moko batelemi po baluka kobundisa nga ifona telema na mabonde lipo balonga nga te do yango wana ni isusu na kokoloba okokolota nisu na kokoloba ana moni ndeti to suka na biso wana na expliquer mwa oyo tokoki kolobela pona likamba bandoto en tout cas toyeba bandoto o tolotaka bandoto o tolotaka nzambe asunga biso vraiment le oloti ndoto bondela pole yo bondeli nzamba ko épargner yo na likambo wana donc ndoto eza bandoto mingi o tolotaka eza langage o nzambe azoloba na biso ozomona do toza mayele biso bana nzambe to yeba likama bandoto yango kaka na ngai na expliquer na video oyo nzambe aza na moko na moko elo na ngai na bakisa pona ndoto okolota pe ndoto ozosukola nzoto eza pe bien eza purification ozomona eza purification eza bien sozolota ndoto ozosukola nzoto nga période mona banda kolota ndoto ba 2003 2004 so tokoti retraite na église to banda osambela na bango so tokoti retraite nga na lota ndoto nazosukola sikole nazosukola wana omona na banda kosukola liboso mai après ekoma ozobwaka mai me ezokito mafuta na nzoto mafuta na nzoto moko omona bazobwakelo mai bazobwakelo mai ndeti bazosopelo mai na kopo boye ale mai yango yo ozomona lokwa bazosopelo mai me ezokoma siko mafuta na nzoto na odo eza bien soki ozolota bandoto bongo ngati lelo ezala nga so na bina kota retraite na nga premier jour na bonde makasi na olota ndoto nazosukola na olota ndoto naosukola ba retraite o na kota nga moko so premier jour na loti ndoto nazosukola ba jour o elandi retraite ane ezalaka vraiment makasi nazala na présence ya Saint-Esprit makasi na remaka yango so premier jour na loti ndoto nazosukola na koti retraite na bandi retraite na bonde na premier jour na nga omonaka na ntango moko oloti ndoto ozosukola ntango mosuku tuko nanu ozolota ndoto to ofukami ozosambela omwa lokwa bakomosopelo mai onde tozosukola donc na mokuse na baka so oloti ndoto ozosukola nzoto eza bien eza purification nzambe ozosukola makambo mabe ezolongwa biloko mabe ezolongwa donc eza bien kolota ndoto ozosukola eza bien makasi yango kana ngai na bakisa pe wana na likamba bandoto nzambe aza na moko bo comprendre ndenge tolobeli yango
pita soki susu makamsu ya bandoto yeli su to sangisi yango to lobela su po bana nzambe bazwa mayele pona ko comprendre bandoto mususu pe na lotaka pita na lobela wana eza bandoto moya makasi wana na lobela ngo ego compliqué batu donc eza langage ya nzambe eza langage ya nzambe nzambe aza na moko bolanda video oyo natiki bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko partager video aimer video pe s'abonner.